Mais avant de kota na masolo oyo etali lingala papa Eli evoloko tolko lingato yeba configuration ya Kinshasa ezalaki ndenge nini. Et capitale nango ezalaki na Lemba. Lemba ndi ezalaki ko abriter capitale ya royaume Umbu, d'où à l'époque on appelait ça Mbanza Lemba. Mbanza Lemba qui veut dire simplement mboka ya chef Lemba. Lemba ndi azalaki moko. D'où par la petite histoire c'est chef Ngaliema qui a signé un traité d'alliance avec Stanley. Alors que le roi c'était Iloy Lubata Imumba Premier, c'est lui qui était habilité à le faire comme il avait déjà fait avec Savonnier de Brazzaville. Nangambo kuna ya Brazza. Mais na fois Kinshasa comme Ngaliema Yemutazala qui a influence et que le roi ne pouvait pas traverser, c'est lui qui a signé le traité d'alliance avec Stanley. Dans le royaume Congo, il y a deux monnaies. Première monnaie, c'est le rôle Nzimbo. Nzimbo, à l'époque, on considérait le rôle de bijou. Mais c'était une monnaie. Ceux qui possédaient Nzimbo, c'est-à-dire que aux arts, très riche. Parce que comme le roi Mako ne pouvait pas traverser Kinshasa, Azalaki na sœur na yo bandai kotinda minga ya Kinshasa pour na mission diplomatique et tout. Donc sœur na yo ezaki kombo ya wazaki pele ki ya chef Ngaliema leki moi sœur ni zalaki maman Ngobila. Maman Ngobila yende lelo ba pesa kombo ya beach Ngobila lelo. Toko linga siko toyeba. Linga le banda ndenge nini euta wapi? Ngo wana po za la lingala et aux fondement ya 4 langues. Première langue, je peux parler, c'est portugais. Parce que le portugais, c'est des gens à travers le commerce. Deuxième langue, je peux dire, c'est Kimongo. Parce que le Mongo, c'est un makanza. D'où, pour créer une langue, il faut que la langue na bango. Troisième langue, c'est anglais. Anglais et kota na linga la wana o ya makanza, ils allaient belé, je vais le démontrer. Et moi, le rôle là, yo, c'est you en anglais. Le rôle là, coma, c'est calm en anglais. Donc ils ont mot côté en anglais. Can you give me a blanket? Donc on peut s'en couverture. Si quoi ils ont plus moi ils ont eu avec une compréhension autochtone. Ils ont créé mon net blanket. Ils ont eu boulanguette. L'ambassadeur des jeunes Congolais pour la paix, Ado Youé, a procédé samedi à l'inauguration de l'ambassade dédiée aux jeunes Congolais. L'inauguration de ces bâtiments se veut, d'après cet ambassadeur, être la concrétisation de la volonté du chef de l'État dans l'encadrement et l'épanouissement de la jeunesse congolaise d'ici et d'ailleurs. C'est ici qu'est situé le siège de l'ambassade de la jeunesse congolaise pour la paix et le développement de la RDC. Plusieurs délégations des officiels congolais, des mouvements associatifs publics et privés, d'encadrement des jeunes, des autorités nationales et provinciales, ainsi que quelques chefs de missions diplomatiques ont assisté à cette cérémonie d'inauguration qui est une première dans l'histoire de l'RDC et celle de la jeunesse RD congolaise d'avoir une cité de la paix 6-4 avenue Mafuata au quartier Basoko dans la commune d'Ngalima à Kinshasa. Bote na baimboka nyonso bazwili bakuma lamu ya kolanda émission oyo 100% culture congolaise oyo esalami bongo na mwana mboka Jenny Masanka, queen de la presse. Lelo na elibino na elongi ya sika, ce qui veut dire émission culturelle oyo ebengami bongo na kombo ya 100% culture congolaise. Lelo tokolobela culture ya mboka na biso pe à la base tokolobela Lingala, langue la plus parlée de Kinshasa, langue la plus belle d'Afrique. Tobotama tokuta Lingala, tozokola na Lingala, baboti na biso baloba Lingala, lelo toko linga tolobela. Lingala euta wapi? Lingala o tolobaka ya bakanza euta wapi? Lingala o biso lelo tozoloba génération na biso. Lingala mélangé na français et banda ndenge nini o to bengi na kombo ya bilingue. Lingala ya langila, voilà, et banda ndenge nini euta wapi? Bamo o tolobaka na Lingala euta wapi? Bamo mususu ezalaka mélangé na Kikongo, mususu mélangé na français, mususu mélangé na Coréen, na anglais, euta wapi? E banda ndenge nini? Ya wana zali na esengo lelo ya ko yambela bino
président ya culture et vision mwana mboka Eli Evoloko na yende tokosolola masolo oyo président vision culture Eli Evoloko mbote na yo. Mbote mama Jenny, merci pour l'invitation. Na pesi mbote na ba deko nyonso bazali kolanda biso na tayondo yike na yo moko nazali wana pona répondre na ba question mituni ezali ayo ba biano ezali yanga. Merci. Ok, matondo mingi na yo, papa Eli Evoloko. Voilà, lelo tokolobe la lingala, langue la plus belle d'Afrique, langue la plus parlée du Congo. Hein? Il y a des Congo, Congo, là je vois Congo Kinshasa, na Congo Brazzaville. Mais avant to kota na masolo, oyo etali lingala, papa Eli Evoloko, tolko lingato yeba, configuration ya Kinshasa, ezala kindengeni. Oui, merci Mama Jenny pour la parole. À l'époque, Kinshasa est comme une ville que en 1923. Avant 1923, Kinshasa est la ville. Ils ont juste regroupement et village, il y a deux royaumes. D'une part, royaume Umbu, de l'autre part, royaume Teke. Et on a cité le village où ils ont Umbu à l'époque, ce qu'on a Kimpoko. À l'époque, Kimpoko, ils ont un village, il y a Umbu. Il y avait un chef du village, il y avait une population. Na Mikonga, c'était un village Umbu, il y avait un chef du village. Il y avait aussi une population et bien administrée et tout. Et le village Moussou, il y a na Masina, na Limete, Mbenteke, Kimbanteke, Bumbu, Selembao, Makala, ils ont un village Yabaumbu, ils ont un chef de village et puis la population et l'administration, ils ont fonctionné normalement. Puis il y a Mbinza. Nambinza soko ke na dielo binza izalaki pe na village ya ba Umbu soko zongi na météo na ngambo ya météo eza na quartier moko ti lelo mama Jenny babenga rango quartier ba Umbu dis-moi au romona ti lelo bandeko ba mususu bazolanda biso ils peuvent témoigner ti lelo na banda ko mususu eza no mona libanda no mona quelques tombes et puis il y avait un cimetière de ba Umbu wana qui démontre que les Umbu ont vécu là et tout et que c'était leur village et na Kitambo pe zalaki na village il y a Baumbu et dans Kitambo, là il faut souligner qu'il y a deux villages. D'une part, il y a le village de Baumbu, de l'autre part, le village de Bateke. C'était car dans Kitambo, il y a deux villages où il cohabita dans la cohabitation, il y a deux royaumes. Donc, il y a un village où il y a Baumbu. Et la capitale, il y a Lemba. Lemba, il y a la capitale, il y a le royaume Umbu. D'où, à l'époque, on appelait ça Mbanzalemba. Mbanzalemba qui veut dire simplement Mboka ya chef Lemba. Lemba nde azalaki mokonzi ya Baumbu. À l'époque, l'administration bandako zala kuna tu azo pesa injonction na ba chef de village nyonso pe c'était bien administré. Wana to pesi configuration, il y a un royaume Umbu. De l'autre part, royaume Teke. Royaume Teke ezalaki na Congo Brazzaville. Comment je peux dire centralisé na Mbe. Nambe Zalaki place roi Bandaki Kofanda, d'où la capitale. Zalaki Nambe, c'est là que le roi habitait. Géographiquement, on peut situer ça. Dans Congo Brazzaville, Mobimba, une partie à Gabon, une partie de Kinshasa. Et na Kinshasa, on va côté qui plus na centre té, basuka qui plus pembeni à quelques minutes ou quelques heures du fleuve. Du moins na Congo Brazzaville, où Bandaki ko diriger royaume Teke, on l'appelait Makoko. Makoko, ils vont apprendre ça peut-être aujourd'hui. Roi Makoko, oui. Ouais. Roi Makoko, ils ont combat Moutouté. Ils ont titre honorifique. D'où chaque Makoko avait déjà son nom à lui. Mais sauf que si on commet roi, on commet Makoko, on a un combo na yo au botama na moitié, mais on a un combo au ya Makoko. On peut ça le l'exemple d'Akisa na Nigeria. Okokoza la kombo na yeza Emeka, kombo na Okosha. Mais ce qu'on komi mokonzi, bakobenga Igwe, bakolongola kombo na yo bakobenga Igwe. Ce qui pesa lisusu que le binzamba bengyo, ou ya ko remplacer bakobenga epeka ka Igwe. Siko na Congo Brazzaville o esalemaki lelo otondeko to kansaka za Makoko, yé pas zaki na kombo na ye, mais sauf que à côté na histoire parce que a signé qui traité d'alliance le 10 septembre 1880 na Savonia de Brazza. Makoko wana zaki na kombo na ye, Iloy Lubata Imumba premier. Il avait son nom. Donc, Makoko, ce n'était pas son nom. Contrairement à l'histoire que Makoko, c'était un nom. Alors que Makoko, c'est le nom des rois. Le prince, on l'appelait Mukoko. C'était ça la configuration. D'où, na Congo, na Gabon,
makoko bandaki kokatisa ke Congo Gabon ko vérifier ko superviser un peu fonctionnement ya royaume et tout, mais na Kinshasa makoko moko ta koma na Kinshasa. Pourquoi? Na comme tout royaume ya ba africain zaki pe na bikila. Ezaki ne kila moko bandaki koloba kuna na royaume na bango na ya bateke ke soko za makoko okoki jamais ko s'approcher du fleuve Congo, ça porte malheur. Dis-moi, comme vous ne pouvez pas vous approcher du fleuve, vous ne pouvez pas le traverser. Et à l'époque, il n'y avait pas bien Zala quitté et tout. Du moins, il n'y a jamais eu un makoko qui a pu traverser vers Kinshasa ici. D'où bandeko oya roi makoko bandeko délégué na Kinshasa comme chef de village, bangonde sko bazala ki na influence makasi na gestion ya royaume teke na niveau Kinshasa. D'où par la petite histoire, c'est chef Ngaliema qui a signé un traité d'alliance avec Stanley. Alors que le roi c'était Iloy Lubataïmumba Premier, c'est lui qui était habilité à le faire comme il avait déjà fait avec Savonnier de Brazzaville. Nangambo kuna ya Brazza. Mais na niveau Kinshasa comme Ngaliema Yemutazala qui a influence et que le roi ne pouvait pas traverser, c'est lui qui a signé le traité d'alliance avec Stanley. D'où le village ici na niveau Kinshasa ya royaume teke zalaki wapi. Soko ke na lelo na Kingabwa, ezalaki na village ya ba teke kuna à l'époque. Soko ye na Kintsuka, ezalaki na village ya ba teke na Kitambo, comme je venais de le dire d'ici là tantôt. Ezalaki pe na village ya ba teke, à côté il y avait aussi un village Wumbu. Na village ya munene na bango ezalaki siko nde na Ngalema et village wana ezalaki dirigé par Ngalema Inti, ou azaki petit frère ya Iloy Lubataïmumba Premier Makoko de Brazzaville. D'où comme lui il était son petit frère, c'était le prince. Yazaki prince, on l'appelait Mukoko Ngalema Inti. Donc voilà la petite histoire, du moins configuration à l'époque ezalaki bongo. Et par la petite histoire, petite sœur, parce que comme le roi Makoko ne pouvait pas traverser Kinshasa, azalaki na sœur na yo bandai kotinda minga ya Kinshasa pour na ba mission diplomatique et tout. Donc sœur na yo wana ezalaki kombo ya wazaki pele ki ya chef Ngalema, leki moi sœur ni ezalaki maman Ngodila. Maman Ngodila yende lelo ba pesa kombo ya beach Ngodila lelo. Donc comment na itikala lelo na histoire et ba suspect ba éviter peut-être. Donc c'est ça un peu la configuration de Kinshasa à l'époque. Ok, merci mingi papa Eli Evoloko. Tolingaki tozana une configuration ya Kinshasa avant to aborder thématique na biso et wana toyoki opesi biso configuration ya Kinshasa. Mais lelo loko la tokolobe la lingala, langue la plus parlée du Congo et la plus belle langue d'Afrique. Tolingaki te toko tambala moko na masolo ya lingala sans que tozwa thématique configuration plutôt ya Kinshasa. Mais nakata configuration na yo ki obeti masolo ebele. Mais otikali kolobela lingala te. Toko linga siko toyeba. Lingala ebanda ndenge nini e uta wapi? Ouais, merci maman Jenny pour la parole. Tant on a fait cette configuration ya Kinshasa, d'une part Baumbu, bazaki na langue na bango banda koloba ezaki Kiyumbu. Bazaki na langue mususu proche ya Kiyaka. De l'autre part, Teke bazaki na langue na bango ya Brazzaville kuna Kiteke et d'autre part d'autres langues ezaki o ya bango mais lingala ezaki te kaka ndenge uti koloba. Lingala siko ebotami wapi? Lingala ebotami na Mai-Ndombe na région Mai-Ndombe, d'où précisément na ba ville lokola Yumbi na Bolobo. Ezaki na peuple moko ezalaki wana bande ko benga bango Babobangi. Babobangi nde ezaki langue na bango bazaki ba commerçant ya makasi à l'époque. D'où bazaki ko sala ba voyage pour na ko kende côté ka ba biloko na bango bazo kende Kasai, bazo ya Congo central, bazo ya Kinshasa, bazo ko taper Équateur. Du moins bazaki na langue na bango ya Bobangi, neko population Bobangi et langue na bango pe Bobangi. Du moins comme bazo traverser bazo kende partout na région environnante et tout, ne bayaki que à travers la partie à Équateur, ne langue na bango et cause choc parce que quand on dit lingala ya makanza, parce que à l'époque makanza zaki plaque tournante, il y a commerce, il y a ba mindele bazo ya ba portugais, ba anglais et tout bazaki cause installé na makanza. À l'époque on appelait makanza par une très grande partie il y a Équateur, ils allaient qui plaque tournante comme je venais de le dire.
ya commerce penda ya makasi du ba bobangi pe bandaki koya côté kabiloko na bango pe choc ya culture ezo salima bango na ba équatorien sikoyo ndenge pe salima na français à l'époque comme les Italiens les Romains étaient puissants ndenge bandaki kokota Europe ba français bazwa langue na bango les latins ba transcrire et ba créer langue mosusu comme français c'est ce que ont fait les équatoriens au ya zone wana ya makanza à travers langue ya bobangi bango bazo copier ba mot tout ba utiliser ba formule na bango ya langue wana nde ba créer lingala mais à l'époque on appelait pas ça lingala net ezaki langue ya bangala ba benga ba msusu ba benga ngo mangala ba msusu bazo benga ngo bangala donc à l'époque c'était comme ça et par la suite langue wana pour la lingala et aux fondements il y a 4 langues. Première langue je peux parler ezaki portugais. Parce que les Portugais basé déjà dans Makanza à travers le commerce bandaki kosala. Deuxième langue, je peux dire ezaki kimongo parce que mongo basé dans Makanza. D'où ne peut pas créer langue, il faut bango pe ba kotisa ba mo oya bango la langue na bango. Troisième langue eza anglais. Anglais et kota na lingala wana oya Makanza, izali belé, je vais le démontrer et tout. Et quatrième langue eza kikongo. Ceux qui tournent na portugais. Il y a des gens qui utilisent par exemple sapato. Sapato c'est du portugais. Ceux qui ont le lobby mesa, mesa c'est en portugais. Ceux qui ont le lobby la manteca, c'est le portugais. Mais il y a le lobby la piripiri. À l'époque, il y a le piripiri, mais par la suite, il y a transformé comme c'est du portugais. Ceux qui ont la langue locale qui m'ont dit que na lingala. Tokozo lokola na lingala o makanza lokola salutation ezaki losako. Losako eza salutation parce que aujourd'hui c'est na lingala ya lelo ya Kinshasa on to utiliser sous terme on a mais na ba o bazana libalo ba lingala ya makanza. Salutation eza losako. Ça vient de Kimongo. Le mot par exemple lokola mpaka. En lingala on dit ah wana mpaka akomi mpaka. Waza kulutu mpaka. Eza ba terme ya Kimongo nde ba chango na lingala o to lobaka lelo. Tozi moko lokola mungwa. Mungwa uta na kimongo. Par exemple, na kimongo on dit bokwa. Parce que tant que na lingala, eza ebimi mongwa. On dit pas mungwa, on dit mongwa na lingala. Parce que ça vient de kimongo bokwa et il comme mongwa. Par la suite, dans l'évolution culture, on dit le lot na Kinshasa on dit mungwa. Et uta wana. D'ailleurs le lot mutakolo ba ako utiliser terme lokola ke na sombi eteni nanga mabele ça vient de kimongo kotena eza kokata a otena bitoye kami na kimongo lokola akati bilamba nanga eteni ça vient de kimongo ba deko ba oya ba mongo peut-être ils vont les dire et c'est le kimongo et pas ba mongo pe bazana na facilité wana ya ko utiliser préfixe bo yango omona na pas ba mongo yoka ba kombo ebeleza ba ibandaka mingi na bomboko bombito boto bonina Bomanza, Bongele, Bongeli et tout. Bah, préfixe Boana, c'est plus utilisé chez les Bamango. D'où, à l'époque, utiliser un préfixe Wana pour créer les dédoublements des mots. Comme en français, les dédoublements des mots, ça a été créé dans Lingala à travers la langue Mango. Comment? Ceux qui ont le mot local là, moana. En français, ça fait enfant. Mais ceux qui battent boli, c'est comme moana. En français, ceux qui donnent enfance. Ceux qui ont dit mot local là, Nzambe. En français, ça donne Dieu. Mais ceux qui ont dit c'est comme Bonzambe. En français, ça donne divinité. Au moins qu'ils ont varié, Makasi. En français, ça donne fort. Ceux qui ont dit Bolibo, c'est comme Bokasi. En français, ça donne force. D'où, aux hommes à travers la langue mongo, peut-être que et contribuer à na lingala o to lo bakalelo pe na ebele peut-être on n'a pas assez de temps nazo pe saka quelques mots pour faire comprendre bandeko ndenge ba mo mususu et kota na lingala o to lo bakalelo to est aussi la troisième langue o apporter pe appui makasi na création lingala les anglais langue anglaise na époque coloniale ba anglais bazo tonga mingi ba chemin de fer d'où bazala qui plus na contexte wana na population d'où ba mo bon ba place belé na ba Matadi Kinshasa plus na époque au tourner sur nazolo ba pour la création langue place tant bazaki na makanza wana ba anglais bazo sala commerce pe bazo sala ba construction et tout makanza ezaki na plaque tournante ya ba faire lelo et soit ba pena makanza ndenge zalaka un impact makasi mais à l'époque dans les années 1880 1890
ils ont un impact macasse parce que c'était appelé Nouvelle Anvers. Donc, ils ont le rôle Anvers ou à Belgique, mais on va créer un Yasika. Parce que la troisième langue, ils ont anglais. D'où anglais est apporté à peu bamo et délai na linga la haute le baralelo. Du moins, na osamo loko la beaucoup. Beaucoup, ça vient de l'anglais book. Osimo loko la à l'époque, l'anglais ba benga mutuka motor car. Du moins, ils ont le haute benga motuka. C'est toujours l'anglais. Et alors, le là, moi, I want to beat you. Na kobeta yo. Ndé ba anglais à l'époque quand ils étaient violents na place wana ya na ba makanza quand ils sont adressés à la population. Ba on se ko bazo mona kobeta. Ndé ekoti pe na lingala. Et moi le là, ndé to lo baka yo. C'est you en anglais. Le là, na lingala koma. C'est calm en anglais. Donc ils ba mo ekoti uta en anglais neti. Can you give me a blanket? Donc, on peut s'en couverture. Si ils ont plus, ils ont avec une compréhension autochtone, ils ont créé une monnaie, ils ont une blanket, ils ont une boulanguette. Allez, ils ont une boulanguette, mais peut-être ils côté là, côté là, bon. Eux aussi, milk, ça vient de l'anglais milk, mais écoute bon. Donc, voilà, anglais peut-être avec quelques mots que je pouvais citer. Tu es au côté la langue locale Kikongo. Na Kikongo, na côté mingi plus na royaume Congo. Na royaume Congo, ils ont deux monnaies. Première monnaie c'est lokola Nzimbo. Nzimbo ils ont à l'époque on considérait lokola ba bijou. Mais c'était une monnaie. OK, ceux qui possédaient Nzimbo, c'est-à-dire que oza mutumoko très riche. Nzimbo na lingala oya makanzi bandaki kolomba maloko la mbongo tu es toujours la deuxième monnaie ezalaki monnaie babengi lubongo ezalaki deuxième monnaie du moins ezaki tissu elamba siko soko zana tissu ya elamba wana du moins c'était les artisans qui le faisaient du moins et ils avaient beaucoup d'argent parce que ça déjà c'était une monnaie considérée comme une monnaie d'où soko zana lubongo wana ozomema ngo na port po bamindele pe bandaki koya kosomba tissu wana bazokende nango Europe bazozwa lubongo bazokende nango port côté ke lango bamindele le fait qu'ils okende trop port nde bazwa terme wana babenga port lelo libongo et utaka nde na mo lubongo et utaka na mo lubongo du moins c'était une monnaie et tout d'où à travers tissu wana il y avait deux catégories à population c'est-à-dire les pauvres s'habillaient simplement en raffia. Mais le lot batubakanisa ke mundela oyaka akutaka biso tozola tabilamba te tout ozaki na raffia, c'était pas tout le monde qui était en raffia. Ba o bazaki na raffia simple boezaki le pauvre, mais les riches il y avait des femmes riches qui s'habillaient complètement en tissu. Il y avait des hommes riches aussi qui s'habillaient en tissu. Il y a dans le royaume Congo ezaki même na tenue moko boye il y a prestige qu'on appelait les kinzemba et le bimisamo nzambala. Ça veut dire du royaume Congo. Donc, Mundela Yaka Utara Kutara, dans le royaume Congo, il y avait des gens qui s'habillaient déjà. Il y avait même pour la petite, une petite anecdote, dans le royaume Congo, Ebimisa, premier diplomate africain dans la grande puissance de l'époque qu'on appelle le Vatican. C'est le royaume Congo qu'on appelait, le diplomate en question qu'on appelait Emmanuel Ntaku Nevunda. Yende Mutazaki, premier diplomate et tout pour na beta histoire mais à Salaté. Comment à Salaté? Ambassadeur wana komonezaki Antoine Nevunda Jean-Emmanuel Ntaku. Azalaki marquis, azalaki cousin ya roi Alvar II, ya royaume Congo. Nde azalaki le premier diplomate au batindaki na niveau à Rome que pour azala na Vatican plutôt et pas pour azala comme représentant, il y a État, il y a Royaume Congo, auprès de l'État, il y a Vatican. Dis-moi, et puis à Salaté, comment à Salaté? Il est né en 1500, lettre d'accréditation est signée en 1604, d'où il avait, suite au sali calcul, à 104 ans. Tango a voyagé au Brésil, et il y a au Brésil, il y a un sali moi. Tango a commis au Brésil, bateau, et costé, il a permis quelques mois aussi. L'État bazonga ba kitisa batu mususu na Portugal, ba leka susu Espagne, si ba ya na État Vatican et sali 4 ans. Et dans 4 ans de 1604 à 1608, et sali que le diplomate Emmanuel Ntaku a commis à 108 ans. Donc il a fait 4 ans
rien que pour un voyage à l'Ouma du Royaume Congo, à comme au Vatican. Et que tant a commis très affaibli et tout, Nako Kitane a présenté lettre né kaza diplomate et au Royaume Congo na Vatican. Allez, bah même directement dans l'hôpital, bah administrer bah soins dignes d'un diplomate. Et au bout de 4-5 jours comme ça, à Koufi. Donc, Matinda qui est comme le diplomate, mais tant qu'on au bout de 4-5 jours, na santé et tout, on a un voyage, qui n'a pas péripéties belé. Ça qui facilite 4 ans. Ouais. D'ailleurs, qu'on a vu l'âge aussi, vous voyez. Allez. Dans ce pays-là, qui est dans une histoire, c'est vraiment noté, on a vérifié par exemple, peut-être on a Google, le pape Paul V à l'époque, a sengi qui va ça la obsèque digne d'un diplomate pour un Africain de l'époque. Au-delà de ça, tant on va m'attendre ici a sengi que a bengi 2 sculpteurs de l'époque parce que et pas romain ceux qui va rendre hommage barotika statue to buste parce que de génération en génération barotuna et statues ont représenté ni batu baroloba même après 2 siècles 3 siècles 4 siècles autant de siècles batu baro témoigner voilà un peu abenga qui 2 meilleurs sculpteurs de l'époque moderne on a Francesco Caporale basalela qui est buste en marbre puis on a palais du Quirinal le loisal palais présidentiel en Italie et à côté il y a buste né on aura qui peut un japonais à Sekour à Tunenaga qui peut un diplomate japonais à l'époque dis-moi japonais tant bakendaka Vatican bakendaka ko ta la buste wana mais biso africain Royaume Congo Congo Kinshasa Congo Brazzaville Gabon Angola mais tout le bataille histoire wana te ya tozaka na diplomate munene ozaka africain les premiers en Afrique je souligne les premiers en Afrique na état le plus puissant na Europe vous voyez peu culture na biso ndenge ezalaki fondé ezaki na impact makasi déjà à l'époque mais par la suite tant mondela yé affaiblir biso kaka na culture dis-moi au monde que 4 langues wana nde mutu epesi appui na lingala anglais, portugais, kikongo, na kimongo. Et ça les premiers pour na lingala oya makanza oya bande kolobama à l'époque parce que faut faire une nuance entre lingala et makanza na lingala oya Kinshasa lelo. Parce que muto aloba peut-être lingala et makanza même si oya na Kinshasa même si pas loba lingala ya lelo et que ça un peu difficile. Vous voyez. Oh pas loba lingala na biso oya Kinshasa. Même sous poso ebisi aloba lingala oya sous oya makanza kokate. Par exemple là puis ça va le phrase moko logo là. Dans le bien en français, aujourd'hui les après-midi, je prends mon avion pour me rendre en Europe. Mais si on a mutumsusa transformé, on a lingala oya makanza. Msusu a okokate. Nanzanga ya moi ya lelo na kozwa. C'est pas facile. Vraiment. Le baloro là, mokolo ya lelo na sima ya nzanga na kozwa pe popo na kokendo mboka ya ngele. Au moins c'était 2 langues, c'est-à-dire bon pas 2 langues dans une langue parce que c'est le lingala mais au tolobara ya Kinshasa eza mususu contrairement ya lingala oyo ya makanza d'où nakokoma pe na lingala oyo ya Kinshasa siko tango ba pesi 4 langues wana eza fixé et c'est à partir de 1900 année 1900 nde ba belge ba poni lingala ezala langue ekoloba mana etando mobimba ya Congo d'où il faut basala ba travaux pour na vocabulaire pour na grammaire et tout nde ba pesi ba travaux wana et pas ya curé oyazaki na curé ya Lisala. Lisala à l'époque on appelait ça nouvelle anverse comme nezalaki le père Égypte de Boek. Yende mutu a apporté ba travaux makasi pour lingala ezala lokola langue. Et na moment na to ba sala ba travaux lingala zo benga lingala te bazo benga ngo mangala to bangala. Pour ezaki langue ya bangala to na mangala et tout ne bazo benga ngo bongo. Yesko tanga sali ba travaux ba fixer grammaire d'où il a été même décisif que pour na rolobake mais langue bozo benga ngo bangala. Mais et pas bangala tozana etindi moko bazo benga ngo pe ba benga bango pe bangala d'où ça peut faire une confusion on peut bazo ba langue to benga ngo mangala na langue oyo ma eza pluriel li eza singulier dis-moi il faut dire lingala dès c'est à partir de 1901 tant ba travaux ici linde ça a été décidé que langue to benga ngo lingala donc c'est à partir de 1901 de langue wana ekomi kolobama comme langue normale et tout. Ah, donc voilà un peu première partie il y a lingala langue comme lingala ya makanza et tout. Et bon lingala o biso tolobaka bilingue lingala mélangé na français et ou tawapi. Bon lingala o ya lelo et ou tindenge neni.
à partir ya langue oya lingala ya makanza ndenge place na uti kosuka wana et yako bimisa trois orientations ya langue, c'est-à-dire ya lingala parler, c'est-à-dire société azaki koloba azaki na façon de parler oya ye pe ezaki pe na armée la force publique à l'époque ezaki pe na façon na ye ya kolobela la langue lingala yango na iglesia même so otali basango ti lelo bato bazaka na église catholique ezala bato bazana ba responsabilité bazaka na façon moko bango babenga ya limemia ya kolobela langue, une tonalité pour ça. Ça a été, déjà dès l'époque ça a été adopté comme ça. Aujourd'hui soda na armée na force publique bazaki pe na façon na bango ya kolobela d'où façon et ya kana ndenge ya moi erreur moko esalemaki na tonalité ya baluba nde ebimisa lingala wana oyo force publique banda ko ba comment tango balobi ke lingala lo ba mana armée c'est que soda nyo se fa lo ba lingala aujourd'hui soda ya mkongo azolo ba lingala ça pas poser problème, soda ya mungala azolo ba ça pas poser problème, ya musoyela lobi ça pas poser problème, mais oya muluba tango lobi azolo ba lingala avec une tonalité de chiluba. Au début ça faisait rire, mais par la suite siko ba soda nyo so ba komi ko adopter façon wana ya kolobelela. Par exemple, ce côté même na bande qu'on a biso ya trio d'Asoufa pour incarner, pour illustrer un soldat de l'époque. Ora façon de parler zalaki yo mobukani boye ce qui est ennemi moi kukuta yo mukulubani, c'est-à-dire oka que une façon de parler en chiluba. Dis-moi même erreur mususu bande ko sala même na armée ça crée aussi d'autres mots. C'était comme ça. Par illustration net mon lokola alima et bimandengene. Alima isaki na air à parade, mundela zo ebisa soda, mettez-vous dans l'alignement. Alignement. Or que soda yazo s'aligner mais azo yoka alima. Parce que tant azo ya na société dans les places civiles bazazo loba na lingi batambilinga te il faut ko zala na alima. Parce que bata société parce que bazo yoka alima wana c'est que ça muto aza juste deux, c'était alignement et bimsela biso mo na linga la alima. Donc ebima bongo. Dis-moi wana to français mal compris. Français mal compris. Si ko lingala oyo tolobaka lelo ebimi ndengeni oya lingala le parler quinois, parce que le parler quinois est différent de ya lingala oya makanza et ko bimandenge nene lingala makanza lo mami dans les années 20 30 40 50 après indépendance ils allaient toujours kolobama, mais dans les années 70 avec vague ya musique ndenge zo qui en plein et tout aujourd'hui vague il y a un mouvement local, il y a judo, karaté, boxe, mais plus le judo. Parce qu'avec le judo, dans le mouvement, il y a Yanki. Parce que les Ngala, Kinshasa, en grande partie, ils ont plus Yanki, mais ils ont créé. Et ils apport il y a 4 langues. Bon, Yanki, ça s'affirme comme un brigand. On peut, si je peux me permettre de le dire comme ça. Bon, bon, Yanké comme moto, Yanké comme statut à moto, ça s'affirme comme Yanké. Peut-être Yanké comme mot, net de l'eau là, c'est ce que je peux. Ouais, voilà, et Rosala peut-être parmi les langues où ils ont en appui na langue na langue où ils ont fondé lingala où il y a le parler quinois. Oui. Et ça s'est fait comment? Mouvement judo, comme je venais de le dire, mouvement et musique et tout, allez. Et aux apports, il y a 4 langues. Première langue, dans le lingala où il y a le langue locale Kikongo, après il y a la langue locale français, après il y a la langue anglaise, na japonais. Comment? Tout le monde est en français. En français, il y a papa banda ko sala na administration. Des bango ba côté ici français na lingala. C'était comment? Na lingala oya makanza okoloba lingala pour employer ba mot nyonso il faut ça na lingala. Il y aura pas un mot étranger, la langue étrangère na kati. De ceux qui mutabandi phrase na il faut bandango na lingala oya makanza ti osu kisango. Mais ba papa banda ko sala na administration nde ba ko yana ba ko kotisa ba mot français na lingala, c'est-à-dire kotani na kama moninga na ah mais mon cher osomona na terre mais hier je suis passé à la maison na kuti au moins que lingala est comme un peu temporisé, c'est-à-dire que bah mot français comme ekokota na kati du bazo allégé français lingala est comme allégé. Dis-moi si que 3 langues o landa ki wana pona ko appuyer lingala o tozolo balelo eza siko ba pomba ba yankende mutupenda ba ko bakisa siko ba terme na bango di
même so olandi muto zo balingala ya lelo même na batik na ba façon de parler au mona ke ezana ki yanke na kati ezana ki yanke na kati par exemple na nene ozumo loko na Kikongo mot na zumo loko la tata ça veut dire papa na Kikongo mais lelo na lingala ya lelo c'est pas papa ezara moninga obenga camarade obenga tata. À l'époque il y avait aussi les pomba les yanké. Ouais, ils ont bandit les lots, depuis, mais sauf que au fil des années, ils ont changé dans le combo. Quand la base qui va bill, par la suite, ils ont comme yanké tout. Les lots des commis sous qui fait bakolo na tout, mais au fil du temps, ils ont un peu chaque catégorie ils ont un fonctionnement, nango ba bill, base qui na mode de vie na bango ba yanké, base na mode de vie na bango pe les lopé au tozo mon appelle les lopé za na mode de vie na na monde bandaki koloba lokola lelo mutu akobenga muninga na tata ni affaire wana c'est pas papa mais c'est tata comme ami do balongoli terme wana ndenge utanda lingala pour dire pour muninga benga muninga na tata c'est-à-dire ka benga ami na ami intime et tout voyez ozimo lokola na rozonga lelo Kinshasa bato bele balobaka ngona bande kwa poto na rozonga Kinshasa mabele ya banka. Et ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Et ça, le là, kaka. Et ça, kaka, ce qui veut dire coco. Si ko bayanki bakati kaka deuxième syllabe, batiki première syllabe, ce qui fait ka. Donc il n'a osé à Kinshasa, on est à mabele à banka. Donc c'est des kikongo mais bayanki, ba créer mon akati wana balongo deuxième syllabe, batiki première syllabe. Tu es au côté le là na anglais. Parce que vague anglais koya sous makasi na lingalo tolobaka lelo à travers combat ya Mohamed Ali na George Foreman 1974 et tout. D'où anglais bazali qui pendait belé d'où vague wana ya koye ko l'anglais tout d'où même ba yanketan ba fréquenter ba tuana ba ke ba concert ba d'où ba copier qui quelques mots. Vous comprenez? D'où ba moi même sous kota lelo tolobaka honnête oyo zimo lo la muto abenga pasteur pasta. C'est de l'anglais. Mais si on a le pasteur, mais il ne sait pas qu'on l'appelle en anglais. Vous voyez. Mon local là, on a des petits à flying. Mon flying, ça vient de l'anglais flying. Donc, il y a pour moi. Mais dans l'anglais, on utilise le roi Moutouma Kimi. C'est de l'anglais. On payer car. Donc, car, c'est de l'anglais. Mon local là. Dès que à l'époque, ils aimaient honorer leurs femmes. Moi, chérie, na dimension ya maman. Mommy. Mommy, c'est en anglais. Mommy. Mais ce que le comment na lingala, na lingala, mommy nanga, wana mommy nanga. Mais ça vient de l'anglais mommy. Mais tu peux comprendre. Le fait que y a côté sango, si tu dis que mommy nanga, ça pose un peu un problème parce que la dimension et côté là na lingala c'est ils a plus côté sango et il y a beaucoup de mots comme ça et côté na lingala ya lokola net yanki so lingalo senga kita ba pesanga chair wana chair c'est en anglais chaise oh mona yanki so lobi na kizo bana na classe a lobandeni lobi na kizo bana na school là c'est de l'anglais euzumo lokola mère azata di pray to pray c'est de l'anglais. Donc ils en ont mot et belé kota ou ba yanki pena bazwa ba koti sango na lingala pe ba lobaka ngo na ndenge na bango et tout na lingala o to lobaka lelo le parler quinois. Aussi le la quatrième mot langue et kota pe plus na lingala o pe ba tumsu ba e baraté et c'est le japonais. Il y a quelques mots na o kota moi pe belé na lingala o to lobaka lelo plus na mouvement ya judo ba koti sango. Par exemple quand on dit le mot yankee Yankee, ça vient de l'irlandais Yankee, les Yankees. Parce les États-Unis, il y a eu une révolution des sudistes. Les sudistes, on a une révolution, il y a eu Yankee. Allez, terme chez les Anglais. Parce qu'il y a les Yankees américains en anglais et les Yankees japonais. Tant que les GI américains, guerre au Japon 40-45, d'où ils s'affirmer. Jeunesse japonaise, qui appréciait plus GI Wana, parce qu'ils s'affirmaient comme les Yankees. D'où, jeunes, nous, on veut être des Yankees. Donc, on a copié GI Wana, Yankee. Allez, tant que les Américains, les jeunes, brigands, trop violents et tout, dès qu'on met comme Yankee.
allez, à partir du mouvement judo, ce que bazo l'axabino judo baloba ne soyez pas des Yankees, soyez des bons judokas et tout. Mouvement na ya judoka pe awa au na tango bazo pe sa matière, bazo pe sa pe philosophie à judo. Bazo ça ne soyez pas des Yankees, soyez des judokas, des bons judokas et tout, exemplaires. Nde bande ko wana ba o banda sa judo à l'époque ne ba sepeli na mwana pe na niveau Kinshasa ba sora bimi libanda ke banga na za Yankee. D'où et utana japonais et côté la bongo oyozi le mot là ah ya wana aza vrai yakuza. C'est un mot japonais, même le terme yakuza. Il y a beaucoup de mots. Par exemple, les mots qu'on a à l'époque, on appelait basoda net ya pour kazayi bando benga bango bakodo. OK, ah nani wana za kodo. Comment c'est arrivé na ekoti na lingala, ekoti ndene. Na Japon en 1984, il y a eu un mouvement qu'on appelait le Kodokai, le mouvement Kodokai. Il y a réunir 4000 yakuza dans les gens trop violents aux Aiki qui sont en problème na gang na bango. Banda bazaki na répression makasi ko beta et tout ils étaient trop violents. D'où l'histoire était aussi très médiatisée. Tout ce que banda ko tala na niveau ya Zaïre à l'époque, banda ki ko mona pe mouvement wana tout, banda ki ko apprêter mo wana le Kodokai. Et par coïncidence, en 1984 la garde civile a été créée. En 1984, avec comme premier commandant le général Beni Lango Top Kui, bien que le général Baramoto qui commande en 1987, garde civile tant que Bimi, les acquis déjà Basodamo Bazaki trop élancé, très élancé pour la majorité à 90% élancé et en forme et tout. D'où tant balancé on a terrain ezaki soki bako kanga mutu frappe ko banda wana place bazu mutu nzela bazo beta ti ba OK d'où bato bazaki plus na problème na l'état banda préféré ba unité mususu kanga bango contrairement ya garde civile sikoyo bato ba yanki à l'époque sikoyo bakomo benga en référence il y a mouvement Kodokai il y a Japon de bakomo benga ba garde civile ke bato wana ba frère Kodokai bato wana ba Kodokai même soit nga qui ne place ba moni ba garde civile encore baloba ke ba Kodokai ba na coin et par la suite et comment ba kati wana mukuse pour faire pour Kodo allez ndé évoluer boya pe par la suite ba yo pe sango ba soda nyonso à l'époque ba ndo benga bango ka ba Kodo donc ils a qui bon il y a autant de mots et tout et kota na lingala na contexte wana et tout donc voilà un peu. OK. Lingala, langue la plus parlée. Voilà tout tu koyoka. Explication. Ndenge nini bamo otolobaka ekota na lingala, lingala euta wapi, lingala bakanza euta wapi, lingala ya langila. Papa Eli, côté ya langila tolobeli yango vraiment te hein? Ouais langila bon, place wana et qu'on crée peu moi ba discussion ma casse et tout mais au mutu au à sali pena promotion on peut dire personne âme King Kester parce que ceux qui koloba que mutu a créé sincèrement il faut être honnête ça émission un peu scientifique là na koloba mutu a créé en mais mutu pena à sali promotion c'est King Kester à travers aussi son orchestre Victoria et Layson, deux ils sont bakina ba média, bazolo ba langue wana ya langue et tout, ça a été accepté. D'où caractéristique ya langue wana ezalaki que bazo utiliser ba kombo abatu. Bazo utiliser ba kombo abatu bakozwa kombo ya nani yo bazui allez ezoke na phrase d'où ezana ndeko moko Serge Nonso je crois, yende mtu alobaka ngo le mieux peut-être na Kinshasa et tout. Et tout. Donc c'est une langue aussi très connue babimisa on travaille ça car la kati lingala mais une langue à côté. D'où pour dire que le lingala est une langue très riche. Okay, parce que c'est maman Jenny et ça peut-être rien qu'au Congo parce que c'est seulement aux États-Unis dans la France et lingala est en dimension moko ya médiatisant lingala ouais parce que c'est une langue créée sur base des noms des gens et vous devez tous le retenir comme ça. Ouais. Imaginez-vous. OK. Pour conclure, Papa Eli Evoloko, nayoki yo kopesa explication ya lingala ndenge banda ndenge elobama ba monyo sorti tokomi lelo mais lingala eza langue eza vraiment très riche, c'est une langue très riche mais qu'est-ce qui fait que lingala ezala minimiser oromona na école balingi bana baloba lingala te
voire même dans l'église que ça peut être kodimbolo balingala te. Et lingala lelo eza langue moko loko la plus pauvre. Ceux qui mutu azoloba lingala to pe a préféré lingala bakomona mutu wana lokola mutu atangi te lokola mutu aza penda na boyebi mingi te. Mais bazo considérer mutu azoloba ba langue ya bapaya que mutu azoloba lingala. Ceux qui azoloba anglais bien au vandi na pays anglophone bien que oza congolais ou congolaise bako considérer mutu amayele po yebi munoko ya bapaya. Ceux qui ont français bien, ata otangi na yote et qu'on maîtrise la langue française, bako considérer que oza mayele. Et puis bako préférer que muto azoloba lingala. Nini ça la rake lingala ezala minimiser. Au moment na bande kona biso même ba musicien akoyemba na lingala mais alingi ba yamba une émission bazoloba français. Yé ayemba ki apasaki message na lingala mais alingi ba question concernant message oya pasa qui na lingala va poser en français. Pourquoi lingala est minimisé? Merci maman Jenny. Question on est question très capitale et tout. Du moins dans le pays nous va trouver la solution déjà de répondre à la question na yo mais biso na kincha ça te comprendre raté. Problème est ané. Langue nyo sondo mo na rangwana eza héritage car il y a ba koko na il y a population quelconque. So OK na Chine quand un chinois vous parle le chinois. Et ça langue ya bako na bango batike la bango. Ils ont héritage. Que en France, OK en Angleterre et tout, anglais ça héritage ya bako batike la bango. Il y a pas meilleur héritage que ça ils ont na culture. Si ko biso net na Congo, tous en lingala et autant de dialectes. C'est-à-dire en termes scientifiques, tous a plus prolifique que ba français parce que ba français baga na langue encore. Mais biso oya okuta lingala okuta kikongo okuta si c'était les français ba expérimenter on a niveau moko boye oh même si to mais la maïté mais comme les biso africains c'est-à-dire que ba ena no ba botoli biso o to zana ngo ba di ke wana zana valeur te bazu oyo ya bango ba pesi ba imposer biso. Mais là je veux dire quoi langue la langue est maëlete. Na première dimension, ils ont maëlete. Mais na deuxième dimension, langue est maëlete. Comment? Je vais donner un exemple de compétence. Je vais donner un exemple de compétence. Mais exemple est moins capital. Bana bato baza ba schizophrène, bazala kana incapacité mentale ya ko réfléchir. C'est-à-dire pour na calcul la kokate c'est-à-dire que ko sala calcul mazana moins lanterne capacité mentale ne izo kokate pour et permettre rien année mais asa la ba biloko na nyonso moi marambo délai mais balo baka langue bazara limité na ngote un schizophrène qui zengi ya Chine alo baka chinois qui zengi États-Unis alo baka anglais qui zengi allemand alo baka allemand qui zengi ya Congo alo baka lingala d'où ce qu'on dit professeur par exemple il y a Unikin qui vous parle français. Ba di langue za maëlete. Azana 4 doctorats no PC ba di ba master et tout ce qui peut-être ayebi allemand. S'il faut apprendre allemand, ça va lui prendre du temps. Ce peuple ce qui maëlete za capacité à appréhender parce que on a que pour la langue, il faut en appeler la capacité à appréhender. Comment est-ce qu'ils offrent azo yeba déjà langue parce que on a que langue za na moi c'est-à-dire place de quoi on calcule mais langue ezo ya parce que c'est soit na Chine langue ya bakoko na et au côté là facilement parce que malgré tout ça frappé na capacité mentale dis-moi biso sikoyo to valoriser langue na biso parce que tozo ba dimension culturelle te tozo ba dimension na culturelle te que ba si ba boto la biso richesse na biso wana ya lingala dis-moi on dit que muto azoloba français ou azoloba allemand yenda za maele to zo langue lokola français et ça langue OK okolo bango 2 heures du temps so à 2 minutes avant ko ka 2 heures so ka osala na français nyo soloba ki na nyo sekwe na mai to zongi na langue lokola lelo na ba pays nyonso bazwa de ba adopter système nini chinois ba koloba na langue oya bakoko na bango chinois après ba bazwi langue eza oye permettre bango ba bima libanda. Et dans le pays, on a deux langues. Ceux qui en Chine, vous parlent chinois comme langue y a ancêtre et l'anglais pour na chinois ba limba bima libanda. Ceux qui par exemple
En Allemagne. En Allemagne, ils vous parlent allemand, ils vous parlent aussi anglais parce que allemand, mais biso awa, même l'administration ne pas parler lingala, l'école ne pas parler lingala. Mais aussi même en français, même les autres réforme et ça les pour la français parce que le français ne nous sert à rien. Bandeko va voyager à mingi lelo na monde lelo. Et belé ba koma ka akomi atara na Afrique du Sud, akomi atana na Maroc et tout, bon pas le Maroc et tout, zone est français ou les anglophones parce que la majorité des pays comme nous plus anglophones. Comme on a des difficultés. Comme limité. So kuna bango bazara mayele te, mayele si etika la kaka na Congo. Etika la kaka na Congo. Si on peut le dire. Voyez un peu. Au moment où mutu moins sage mais so qui azolo ba français, balobi aza intelligent pour na bango aza excellent donc aza intelligence pour kaka lobi français. Mais ba bosani ke mutu akoki kozala na mayele te juste ka capacité ya ko retenir langue. C'est ça, c'est ça. Mutu akoki kozanga sagesse mais avandi na mboko yo langue wana ezoloba mamingi ayebi yango est-ce que yango ndezo sala na ye mutu amayele. Yango wana te. Mais pourquoi tokitisi lingala tozwa ngo lokwa langue moko ya tina te ya bazoba et pourtant eza langue ya mboka na biso. Papa Eli na moni pona lelo toko suka awa mbala sima toko zonga lisusu pona ko développer ba point mususu soki oza na message ya ko passer na ba imboka nyonso bazotala biso. En tout cas, merci Maman Jenny, na remercier pour l'invitation. Na remercier pe bande connait so batali biso peut-être pour la prochaine émission pour ça la sous édition sous la culture pour na ko développer pour na ko édifier toujours la population bazali kolanda biso. Vraiment merci Maman Jenny. Valorisons la langue lingala, vraiment. Valorisons notre pays, valorisons notre culture. C'est très important. Tant pour y savoir valeur au bakoko batike la biso, c'est pour référence na biso eza lingala. Référence na biso eza ba valeur au bakoko na biso babundaki po biso tozwa. Mais pourquoi to lingi to bundisa yango? Merci mingi na bino ba oyo bozuli baku ya kolanda émission oyo 100% culture congolaise. Merci na équipe nyonso na sima na moni bongo Imak Makengo motema ya Maman Priska Omba na moni bongo Gradi Mayala Mayalose. Merci na bino nyonso boza ebele oyo bolingaka Jenny Masanka balobi force wana za moko na Belgique Aigle Royal. L'ambassadeur des jeunes congolais pour la paix, Ado Youé, a procédé samedi à l'inauguration de l'ambassade dédiée aux jeunes congolais. L'inauguration de ces bâtiments, ses vœux, d'après cet ambassadeur, être la concrétisation de la volonté du chef de l'État dans l'encadrement et l'épanouissement de la jeunesse congolaise d'ici et d'ailleurs. C'est ici qu'est situé le siège de l'ambassade de la jeunesse congolaise pour la paix et le développement de la RDC. Plusieurs délégations des officiels congolais des mouvements associatifs publics et privés d'encadrement des jeunes, des autorités nationales et provinciales, ainsi que quelques chefs de missions diplomatiques ont assisté à cette cérémonie d'inauguration qui est une première dans l'histoire de l'RDC et celle de la jeunesse RD congolaise d'avoir une cité de la paix 6-4 avenue Mafuata au quartier Basoko dans la commune d'Ngalima à Kinshasa.